Allô, bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir. Naba abonné nanga, batutu balingarangai. En tout cas, bonjour Nabino. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolokoko officiel, la chaîne d'actualité. En tout cas, nalingi bino mingi, tellement, il y a koleka. Voilà. Bandekoba Bolingo, j'espère que vous allez bien. Voilà, merci à Sam Coucou les nécessaires, les abakou du monde entier. Token de rota la film, token de partager, token de liker, token de commenter. Convatus, mais moi n'écoute déjà, mon trône peut écouter, total et plutôt partager. Binonion, sur Bolinga SB, Bolinga l'impératrice. Bolingara la maman de tous les abakouk du monde, tout que nous retaba filmer plutôt que nous repartager et rosala bien nandenge ya rosaranate. Et voilà. Bandeko et yindi makambu komi grave. Borotu nanga bolokoko nini. Bomona kala, je parlais de Uxil Pechanga. Nalobelaraye parce que j'ai reconnu que Azastar. Si on a bien reconnaître que Azastar Ambo Cannabis, c'est faux. Bien sûr qu'Azako se produire, Azako produire Pelissou sous ma film et mais Azaka Castar. Et parmi les bastards, Nabiso ya Congo, ceux qui bazotanga Uxil Pechanga aussi, et Azako se faire partir na Katuana. Voilà. Eza ekobeba, eza ekoyinda, mabe ekoti, ba problème, zunguluke. Bande roborotu nanga nini lisusu bolokoko. Moi si oyo alati manete abendi chinois, chanchu. Kombo na ye ezali Mireille Blanche. Azali camerounais si je me trompe pas, aza camerounais, asala rabasiru aza actrice aussi hein. Comédienne, lokola ba Xil, lokola ba Sila, et comme vous avez lu Mireille Blanche, Aza mariée, mère de deux enfants ou trois enfants si je me trompe pas, et Abala, mobile ni Aza joueur, mobile ni Aza nambon ebele, millionnaire, quand on parle de millionnaire, mobile ni Aza millionnaire, prévané, mobile ni Samuel et tout aza millionnaire na ndengene mafuka melara mobali ya mwana mwasi o na kombo ya Mireille Blanche. Tomé tuni ba question ya kokonda ya ndeko Xil. Tutolobi ebele, to sali ba analyse ebele. Qu'est-ce qui fait que ndeko Xil azokonda boyi? Or que ndeko Xil azokonda po azalaki na besoin asala film lokola oyo bango basalaki parce que mwana mwasi oyo azana film moka ute ko sala etapaki tellement fort na kombo ya bataille de Cheryl. Je crois que boyebi film wana a joué ki na kombo ya Marraine. Non, pas Marraine. Le nom m'échappe. A joué ki na kombo moko boye. Et film wana e frappa qui tellement. Si tozo mona ndero na biso Xil aza ko sala ba régime, aza ko luka ba sale ba BBL parce que moi la mwasi on zoto na ye eza zoto ya BBL, c'est BBL wana. Au moni bango ba mesana na bango na ba opération et ba mesana na bango ko kende ko se faire opérer soka lingi peut-être ba bongisa efes na ye ake ba bongisi efes soka lingi ba taye mipende ake ba taye mipende donc bango ba zoto na bango en fait neti zoto Mireille Blanche boue eza vraiment zoto trop ya chirurgie. Ndero na biso Xil na ko envier ko luka ko za lokola e bingasko yo bozila na to le bana bona ko ma place en na ko envier ko luka ko koma lokola Mireille Blanche. Nde tindaki ndero na biso akende rosala ba chirurgie oye asali ba BBL wana. Je vous informe Cindy porte sur la BBL hein. Ah, tayo bomo na vraiment za Cindy a BBL penda sali. Voilà, na informé bino boto la ba j'aime s'il vous plaît l'on elika ki songi. Ndero Xil Pechanga ake ko sala ba BBL ba chirurgie pour aluka akoma le rôle la fille oyo. Mireille Blanche. Ami Kondisi
pour aluka comme lokola Mireille Blanche. Pourquoi il y a un habillement ya série Oyo Xil Aza rejoué ya ba Camerounais wana. Oromona azola ta même habillement Oyo. La fille Mireille Blanche Azala qui dans la série wana ya bataille de Cheryl. Même habillement au Xil azolata. Même basuki oyo mwana mwasi oyo. Ceux qui n'a kosi bozana ba YouTube bobeti bataille de Chéri, vous allez voir ça. Boromona ke Xil azolanda tout oyo mwana mwasi oyo abandaki kosala. Habillement na ye, basuki na ye, ba modèle ya kosala suki ba modèle parce que Mireille Blanche a fait maquillage tellement simple atara ba maquillage belete. Peut-être crayon naïe, rouge naïe, faux de teint naïe, c'est tout. Donc, il y a un faire un longi naïe, on a un maquillage et belleté. Donc, Xil a mis condition boye pour na Rolanda Mireille Blanche. Mais en logique, sur Tolandi, Xil na Mireille Blanche, mutaza mukolo c'est Xil. Mireille Blanche a coûté déjà Xil na théâtre, na cinéma on peut dire. Mais dans aucun moi lelo na ki star tout parce que au début na sibino que nazo reconnaître que Xil a star ya mboka nanga parce que lelo soki balobi to na robo ya ngoti balobi ke to bimisa ta 6 stars to 5 stars na moro yo to bimisa pe Xil to rotiaye na bana basi to kosa batu to ba vérité pour numéro 1 na bango rozala fila yami balé rozala Michou yami Fatou et rozala Naomi. 4e Rosala Xil, 5e Rosala 5e Rosala, 4e Rosala Nani, comment est Nani, Mimi Kabea. 5e Rosala Xil. 6e Rosala Nani. Wana ebite boluka. Torobi misaye parce que Aza actrice ya munene. Mais comment la actrice de kola Xil? Oya banda musala liboso ya Mireille Blanche. Azo que ne ko envier Mireille Blanche. Abandi no ko envier ya liboso na taille. Yango bozo mona Xil, bozela na ba photo wana. Bozo mona Xil akomi na taille moko penza élancé akomi mukie mulai. Donc azo sala makambutu oyo Mireille Blanche asalara Xil. Kokopie pe mutu na vie ezara nango mabete. Voilà le couteau à bête, ça dans le bic au copier mouton à vie qui est peut-être que mouton à cela ma belle a copié ma cela et là non ma bête sur le cœur aux autres copier mouton ma bête mais un aux autres copier Mireille Blanche celui total vie il y a Mireille Blanche na vie à Xil Mireille azotika Xil musika et à roi Mireille a commis déjà na G3 Xil a non na gardien a commenté la maternelle na fingité maintenant le bateau sur la pembe. Pour Ayo Luki Mbongo mi c'est ma chirurgie au comme le roi Mireille Blanche. Mireille Blanche et Ambongo na mon côté. Veut dire que abala millionnaire. Ya on a dans le bagabarteur na biso, batrice na biso. Vision na bino ezara tellement limité. Bo visara lointé. Bino bozanara ke abwa kelinga mbasu. Aluka kinga na mpese. Babwa kinga maada mikusa. Bas donc bino bozana ma mentalité ya ba pauvre en fait. Bonne mentalité à ma pauvre. Ma canissinabino est tellement à ma pauvre. Ma canissinabino est à ma richeté. Et à ma canissinabino à toi passi. Parce que Mireille Oyozo envié. Aza moi si un millionnaire. Millionnaire peut y moukiete. Bon moi le bobette na Kinshasa au c'est best Paris ou c'est best Paris. Ou est le rôle à winner. Ya mwana mobali wana liko nango mobali Mireille Blanche wana millionnaire azana ba banque oya mbongo même na Congo na recité ba kombote eza tellement ebele parce que avant eroyer fait la bino vidéo oyo na luka kina yeba Mireille Blanche na mobali na ya joueur wana bandeko siko Xil atali titi ya mobali ya tema longa to mono na bangote toyoka ozo bimanango bimbua obeti dinambwa musizo ekenda kaboy jusqu'aujourd'hui abana bimana jojongba
Toyebite le Jojo Ngbango akenda wapi. Jusqu'aujourd'hui, toyebite. Toyebite. Kuye Uxil Pechanga. Osala nini. Po oluka o envier mutu o yaza mwasi ya millionnaire. O koma le roi ye. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à part théâtre? Boza ko envier ba vie o batu baza nango mais bino boza incapable ya kokoma même na ba vie o batu baza nango. Tozo tela lelo ba mabala ya ba acteur ou ba actrice ya ba ninga ya ba mboka mususu. Ba mabala ya ba ninga wana ya ba acteur na ba actrice ya pays mususu. Soko tali yo mo lobite wow. Et au pédal libala et puis abala bato ati ya oke mutu ati na tete bala penza bato malonga artère mort abali musicien mort boy homme d'affaires moko abali actrice moko oyo boy mais biso na actrice moro totoro bimisata na miso batolo bake cette actrice ninga zawana aza fierté na biso tala libala ne sama boy azate totoro bimisa azate totoro bimisa. Mettez la Mireille Blanche oyo ici que nous envier abandi théâtre abandi mabokie to bengo to ke lingala mabokie finement na sima na yo akuta yo exil mais boko robimisila biso te mibala malonga te bobino basi bomi komisi mibali tala villa mona mwasa avandi nango kuna na Europe mais yo moko moni villa obangi. Yo moro moni villa o luli telle vie au Mireille Blanche azanango. Quand qu'est-ce que barter na biso boroye la biso pe ba vie mi bali ya malonga tora ke artère actrice moko abali mobali moko boye mobali moko aza boye mobali bino zara toroyo kapenda neti moko tora yo abimana le boga baba na te baboyana o ba bino toyo kaka me bosuka ka wapi boye la biso mi bala malonga. Bino ba millionnaire ba mona ba fille ba Mireille Blanche ba mona bino te ba actrice na biso toza ta na actrice moro to trol ba ka ba ela biso millionnaire azate dinambo azok sala chirurgie et ke zongi maza incapable ya rolinga ta millionnaire moro boy to mona pena alingi millionnaire en fait les boy. Soro tali ba cadeau o Mireille Blanche azozwa xil okokate ya tika na ndenga mabeto na peso concert ke leki na yo tika ya moi so orote le manena eloko te écart eza mulai Mireille Blanche on yo na ye écart eza mulai xil na da problème note mais on ka vérité yo na Mireille Blanche écart eza makasi Mireille yo azana na mbongo ato lukosa la chirurgie lokwa ye ya bino na Congo ba actrice na biso Congo boza incapable de rolinga mibala malonga ya kokuta na ba millionnaire litozo mona Regina Daniel na millionnaire biso to ata na artère moko actrice moko ta ko la biso millionnaire to yebi te peut-être génération ya ba michou nde ba ko la biso millionnaire to solo là ya exil ko pensera ta mukolo moko te ko telema na Mireille Blanche. Au moins, il devrait remettre les rosara ba chirurgie ya kokata nzoto. Oui, eza na ngobia mi kondisa. Bobino bo comprendre ka lelo ke batu balinga su minene te. Bandaka boye bateke batu balinga su minene te. Mi munene kuma maladi batu bakuma koboya munene na nzoto. Lone Congo le bo na complexe mo. Donc eloko mo ese sama na ngokala. Bino no boye bakana bino ngote. Sko lobo fungoli mis boye bi ngo bo mo na ngo grave. OK, eloko akala. Déjà batu ba mokili na Kinshasa lelo to mokili lelo batu balinga su munene to mona munene maladi
parce que bino tellement que surtout qu'il y a un lelo bokomi komi kondi ça ce qu'on a ninga ma benet utile non façon mi kondeli ya Mireille Blanche ça se à 32 ans c'est 33 ans hein? C'est 32 ans Ixil yo moi à 48 ans si c'est la beauté il y a 48 ans à 32 ans et cocanité parce que 32 ans on peut y a pauvreté il y a riche ben il y a riche ya bozaka nikar po yo doza boy ozo luka moi vie po na niveau mbonga ya Mireille Blanche ici le comité ozo luka moi vie ozo tâtonner ozwina ne loroté parce que yo na minute yo malgré que ici péché on est incapable de kabla mutu $500